Oh ginsaga tsaga elali saga babebe. Sogo animateur na ye na boro yokolale nzambi. Namona ba animateur mingi ba nango moko ezala. Ya bango ezala nzanza. Mima biso kana zaiko na eloko na instrument o lobiko dédié yango vena biso faire rigola Jésus de Niance. Bete la biso ka eloko moko ya nona talako. Faut to sentir que vous en a liné wana comme ça. Après wana ce que tu ba ki ngata na bani na bino bengoni animateur de guerre. Parce que oui resta na bagi animateur a ramuta show pinch. Bima biso kana eloko zaiko ya nona talako. Beta kamolo mwa muke. Mame simbanga mwane aluka ngotambula tukende simanga neza ya nona te. Wana za nona. Mais kene soko ya nona ya nona kasi ko époque zaiko. Mais ba série ce qu'on fait na biso nono munjulu kwa zo bwaka. Uza animateur. Ah, on peut ça avec exercice, fait boire na ba minoko moko boye o comme loba bien te. Uza na image. Uza na kata ligne na ba animateur. Ngana o inspiré kana eloko simbi. Eloko na simbi eza arme moko boye. Atanga mole na banako sala. Ça non a créé non te. Oui bien a créé ça. Ezali zela na zoemba. Ko changa pression makasi te pour sona combien pression makasi na caméra go zika. Pona muta moto makasi. Bonjour, bonsoir, Bachar Internet Bazo Landanga. Dans la personnalité TV de mère Nabiso Mama Doris Le Mafou Monagaz. Merci Nadjo Lili Atal en chat annonce pourquoi pas. Na Dodo Wechi, Babi Club 144 en Belgique. Babi Club Bezara, c'est mon cœur. Il y a Dodo Wechi. Et pourquoi pas, na agence FDA. Il y a Fabien Debilto. Babi Modjalissi. FDA, transfert d'argent Kinshasa Luanda. Paris, Belgique, Kinshasa Luanda. Balobi, aux en a besoin soit Bakoli, Nayot, soit là à partir d'Angola, ou Tindambon on a Paris, ou bien récupérer bon à partir d'Angola et aussi Paris, Belgique, Babi Fabien de Bilto, Mouzal ici. Donc merci beaucoup Nabato, tout Bozolanda. Émission Nabino chez nous, le parallélo de la presse congolaise Peggy Titan. Toujours bétanon ces derniers temps par rapport à sommaire Nabiso, toujours bétanon ma sur la musique, n'a pas ça ma programme. Déjà, Kofi Olomide, le quadra, a annoncé déjà Arena Nae Mbutu. Toujours un artiste et musicien plutôt. Comme déjà qu'on visait vers l'Occident, donc vers l'Europe. Faire rigoler la paix Jésus de Niance. Kalaming TP. Parce que Zaiko de ces Betty. Ah, Malabios Fali pour paper sa Betty. Mais bande de copies a annoncé que tout le monde fait rigoler Jésus de Niance. Par continuer à la tournée européenne, Belgique à place Venapso. Venabiso Nyonch à Betaki. Donc, Lelo, quand vous voyez analyse sur le net, à Londres, Nyonso. Je tiens à vous signaler aussi que le 18 avril, Toku Tanawana, na soirée à Babos, avec Doris Selem Mafou Monagaz, pour Zalana. Nazana, artiste musicien, animateur de guerre, parce qu'il y en a un char de combat. Et un char de combat, vous pouvez découvrir. Char de combat, donc, Babylone de par hasard, parce que par hasard, puis ça, on chance pour tout le monde. Déjà, Jésus de Niance, ça va. Parce qu'il y a tout le monde a voix, tout le monde a un générique Jésus de Niance. Et à ça, il y a vraiment qui wenge quoi. Bonjour, Pompidou. Ouais, Doupidi Amboga yo. Ouais. Bonjour, mon frère. Bonjour, Nabatutu Baolanda Biso partout dans le monde. Papi Sapo. Donc, Papi Sapo, chef de la ville. Donc, Dadi Yakuza. Papa 60, force toujours. Comme on a ligne pour sentir que l'homme tend dans le l'homme de par hasard, animateur à Jésus de Nias, Batumba, va se référer à par hasard. Pour notre bonne émission, na bonté, moi rappelle et ça l'arabien, parce que c'est le Ronao, pourquoi pas au bout de Jésus de Nias, c'est sa passion. Oh, Dieu nous a créé, Elengi, et Koboé, et Zalisumu. Je suis pas un bolos, Elengi. Il dit c'est ma cité, oh, c'est moi qui fais la loi, Elengi. Donc c'est moi le roi. Oh, Latina, yo bien. Et logo zobo mum zimbu. Logo na kangeli bango yangwana. Et logo pesi makambu yangwana. Et logo bouleversé ba donner na bango. Sira na zui makambu. Kindoki. L'accent instrument aussi, mais marakazo métier, tima zwango, instrument aussi. Oh, ginsaga tsaga elali saga babebe.
Soko animateur na ye na boro yokolale nzambi. Namona ba animateur mingi ba nango moko ezala. Ya bango ezala nzanza. Eza instrument ya animation. Tous les instruments ya musique pour ne pas savoir cadence. Parce que tout le monde est animateur. Tu es bien quoi depuis qu'à la devenir neuf mususu. Bah qui chaka chaka tiango. Yango qui chaka chaka tout le monde est banana l'intanza mais oh yé nango. Yaka ngora mokonzi. Jésus de Niance c'est soko benda bien combat mokonzi za wa faire gola. Côté non pesi. Yango ne na pesi la marambote. Yango ne na dédié ki yango pena pa ya mokonzi na ngai. Donc so monika ki tsaka tsaka o mbamo kompana ki adupidi ya mboka mona faire gola. Eh kobo eza nango nakati. Ekobo nyonso ya nakati ya. Eza nakati. Ouais. Ekobwe elengi ekobwe ezali sumu surtout soki obalite oyelengi yebozo sala no kaka lisumu. Est-ce que Bill Clinton peut saler l'instrument? Makitonsh ndotala Makitonsh nabite ya salela pe ki tsaka tsaka mais ki tsaka tsaka ya moko abando yebi bato yeba trop ba vina so banono atalako ya Zaiko ye vraiment ndozanga ngote Bill Clinton pe na mo ba série mo mais mingi to bike na live eloko pe sala sonorisation. Ouais, Makitonsh, bon, on a na mona te, na mona vraiment te, mais na bien vieux to comprendre par rapport à créativité, na voix, na puissance, na ba lignée. Donc voilà, bisonne to les lopé to combiner voix na gichaka chaka pour que ça va bien quoi. Yoka pe ya nono ya Zaiko langa nono munchulu. Mato ina ngai raté ndenge ni tant que na za na école. Na za mono na uti na bastil. Na uti na ba école na bango tout. Non, il va venir sur va servir beaucoup avec l'air sueur. Donc le va vivre comme Nicolo malgré maintenir toujours l'énergie à servir nation congolaise. Biso betoye ba pesi biso chance wana toujours kende et l'on bango donc toujours accompagner bango quoi. Prenez ça la plaisir na bana poto ba Holanda yo ba Dodo Wechi ba bi Dodo Wechi club 144 ba grand prêtre Joe Lili a tel en chair et annonce pourquoi pas ba ya dada Ngwamanda yo yebi ba ya Ngwamanda ba vena biso belé bazana ba Holanda ba Charlie Prince Lodi ba Zolanda yo ba grand prêtre ba mère na biso ba Charlotte Chalamamba wana ma bato Jésus de Niance le padre et pourquoi pas oncle nanga Blaise Polo ba lobi Blaise Polo de sentir ma regarde na bureau quoi. Mais ma biso kana Zaiko na eloko na instrument au lobby ko dédié yango vena biso faire rigoler Jésus de Niance bitela biso ka eloko moko ya nono talako faut to sentir que vous en a liné wana comme ça après wana ce que to yeba ki ngata na bani na bino bengoni animateur de guerre parce que oui resta na bagi animateur a ramuta show pinch. Mais ma biso kana eloko Zaiko ya nono ata betaka molo mwa muke mame simbanga mwane aluka ngotambula tukende simanga neza ya nono te wana eza nono mais kene soko ya nono kasi ko époque Zaiko mais ba série ko vena biso nono munjulu kwa zo bwaka uza animateur o pesa avec exercice fait boire na ba minoro moko boye o kama loba bien te uza na image tangi uza na kata ligne wana ba animateur ngana o inspiré kana eloko simbi eloko na simbi eza arme moko boye atanga mole na banako sala non na créer non te oui na créer Zaiko ezali zela na zoemba ko changa pression makasi te pour sona comme na pression makasi na caméra go zika pona muta moto makasi moto babomaka ngo na pétrole bazotinda pas faire rigolo te marka papa yo luka maka yo ozalaka na biso te polo bage baotinda ngai et c'est faire gola Jésus de Niance na niveau ya zana ngo kotinda na ba bêtise non et c'est ngale na ye awa na ye na ba bêtise non to sola calmement to banye mission siko yo bi ndenge bazotinda yo batindinga na lobi nini wana limbisa nga on sait d'abord Zaiko na yango siko to tchena moi close muki entre parenthèses to sola masola par hasard. Merci beaucoup l'artiste yango wana ndi zalara to moni na par hasard to lo ba vérité to bi mingi vena biso faire rigoler Jésus de Niance ndenge vraiment ndenge zalara suka animateur na kati orchestre suka animateur wana tana makambu bien yene ba talela bandaka mingi intro. Tout le monde a Bercy Moana, tout le monde a Kunzardo, tout le monde a Souna Nani, tout le monde a Blaise Créateur. Si tout le monde est par hasard, l'animateur peut offrir la Jésus de Niance.
achila rapé monté maloko ba ritanzeli parce que Kunzardo comme ta comme banda et nani Blaise créateur mais yo yega boy waki 4 mais yo na intro tolo bani ke lelo ba rolo ba keno yo pe nous avons na kata jet set offert parmi na ba animateur au ba OPS espoir na kata jet set tous ça la ngora raki emso izaraki non concurrence sera loyale ba meki no bata non fait est-ce que fait ngo ne ba choper na introduction yo mto bani générique simbi bon naro me ko fongo la parenthèse wana ko banda générique eza koza la force to koza na puissance kolega bato ba na simate parce que to mona ba générique ebele ebeti et banda pena boy takadana mais na suka bomwe pena ke crime boy ndé mute kangi comprendre ko bana générique ndé ba leader na biso ba sala ba arrangement na bango musique ndé ba sala ba structure ba tala ba message ndenge zoyela par rapport à animateur na animateur bon là va placer muto bandi na bandeli va placer ayembi mambo et singaki mama na bandeli la musique je charge photo lo ba te ça vraiment charge te oro banda pe bola to embole mikate bele sengi baba ke sela yo mai e binisa batut e bandeli te la kati mambo ya charge ya chaleur et dépendance ko na ba discipline muto anango na ndenge amonela makambo comprendre lenga na boaki ekweyo dupidi ya mboka binangolo kola le padre nzenga moboko na kafuenda bon yo Dieu nous a créé elengi yekoboe ezali sumu je suis pas un bolos elengi ici c'est ma cité oh c'est moi qui fais la loi elengi donc c'est moi le roi oh je suis pas un bolos ici c'est ma cité oh na cité lisusu Emena mbonda, imbonda nsuka. Marka uze damba Nicolas na drum, sakala kindindo. Olatina yo bien. Et logo ezobo mombao. Donc pour nous bateau nous avons besoin de contacter nga numéro d'engagement plus 243 89 20 48 789. Vraiment tous en plein studio, tout préparer des albums. Donc premier soin na Black Box ils ont changé thème nango comme harmonie parce que mon compte appelle ça harmonie pourquoi atali ba métissage de style au asali na kati na ba harmonie ya musique na ndenga ke na voix na ye yango loba ezana ba nzimu mususu na kati boroyo kango bonzima te ke faire golanda embiango mais to moni na kati ningo yebisi biso par rapport générique ningo bandi oza trop kibil mingi kibil Clinton eza trop na kati lelo toyebi ke non oza no artiste oza animateur pinch nde yango wana nde selon voix na yo mais soki pe lobi du total la ndenge toyebi ke non Bill Clinton na kati ya école toloba pe ke yoza na kati ya école wana tomona trop kibil so toki na bakibwisa timbre mozo bimisa surtout maso otalima par hasard mélange malgré que non voyez ba mélange mais yo voix no eza très remarquable et kota kibil makasi. Bon, na vie balandara ba bon exemple na yoka vie na ko mancher ba moté attention na wanga nango mungongo zo funda par rapport ya nzela mais j'ai beaucoup de choses on a ça l'effort ya bakisa toujours de jour au jour par rapport ya même voix wana kaka mais tout faire découvrir ba tout ba richesse musu eza na kati ya omoni mambeke bongo ya omoni ba remarquer peu facilement. Parce que même voix au kanga na embela au po muntu ameka suko interpréter ngona kingai il faut avoir temps ça travail makasi il faut bosser pour ngabe na 8 ans travailler pour na garder timbre wana voix na ngezala na agressivité pour ngana za guerrier na guerrier oyo ya silencieux na loba mingi te na so les émissions ba Holanda biso na mikili ba Charlie Lapage ba Orsini Lumene voilà Nabiso Sakin Zongo le roi de Grenoble voilà Nabiso donc tout ça batu oyo tout ça ba jeune fleur oyo batu va découvrir à travers Ferregola
ni Kaboroni na mon boss on a respecté mingi so na imba na orchestre mususu bonga boye banga boyete. Vous m'avez remarqué parce que ozalaka DJ yango zolo ba keso ozalaka na orchestre mususu yo zalaka animateur te ozalaka ne DJ ko organiser ba soirée nde ba ibayo faut lo ba parce que na orchestre baneza maki mutaza na parcours na yo za na parcours te faut on le dise te naza parcours eza parce que olobi bien que nazara DJ na ba ko mixer na ba boîte eza déjà esika na outil est-ce que pour nous ozalaka MC pour ozala pour nous beta na orchestre moko mne le roi jet set esenga kana uta peka na orchestre mutu mo boy polia na roye comme ba polémique ya moninga mam na ngai eza nango sans polémique ba découvrir nga na originalité donc na nzela au faire rigola trasaki chemin na ye nde lenga na yo kota na nzela wana de beaucoup de gens ba remarquer que ces garçons as intelligent ces garçons as humble aboyaka na ye bato na ye te aboyaka te o nandima baanimateur tout oyo basala bon boulot bavieux génération akala bagénération eza ya pa avant biso na oyo mpe lelo biso tokonza na génération yango ya lelo eza lokola ya cité na nga moko boye bacréela bipedi ya mboka donc baanimateur nyonso ya Congo bana kati ya cité wana donc mais c'est moi qui fais la loi ndenge par hasard ba comprendre te tout liko na bango tout. Merci beaucoup Bachar Antoine Bazolanda biso parce que ah baloba ngo ke na mission na biso chez nous tolinga mingi ambiance tolinga ki na rubrique na biso oyo opesa ma ambiance ambiance opesa ma ouais o lo ba ki no vacuum na kata plateau oyo mais tozo senga okaka soko okoki koko biso na époque à Zénith place président na fait rigola Jésus de Nias ba ki wana ba vena biso JDT mulopwe na ba te belé au côté biso na ambiance ya Zénith ya wengi musique à maison mère parce que yo tangolo ba ki oza guerrier ngape na obenga déjà animateur de phare animateur de guerre plutôt donc pesa ambiance na plateau ya chez nous il y a la personnalité TV pour na ba cher internet tout bazola na Londres na Genève na Italie partout ezala na Angola ba Monique na Luanda bazolanda yo ezala na Maroc na Tunisie bandeko tout pesa biso ambiance ata 1 minute kaka tozo ambiance à Zénith comme ça to chitena na wimba ba blue na ngamo te tolingi ka pesa biso ambiance parce que tant to tanga komba Bill Clinton tolingi kasi tolingi ko ngana lobi ke place président na yo Jésus de Nias azara na Zénith. Comment les gens vont comprendre vont savoir to comment na biso biloko na yo wana to chaka na épreuve parce que baloba ngo ke musique eza baloba ngo babi concurrence faut être loyal to chance ko na par ngana ko ki ko se conquérir na ba vie wana te kasi ngana boy te ta concurrence wana basala trop ngai faut la kanga bato génération na nga pona papola ka to koma wana ngana linka ki osala to sikoyo esi na biso ça va pesa biso ka ambiance ya biloko no ka pesa biso ka ambiance bolingo na cheloka motema sheria komisango shida na sali nyonso pona yo ozozonga kaka shida ukubumanga mama na bana kuzazanga sheri na ngai edenda pine kwen baka boko baka fumba bombo edenda pine yo bolingo na cheloka motema sheria komisango shida na sali nyonso pona yo ozozonga kaka shida basa lelo opesa te tokoloba tozoyema moke na risque awa mon cher nakopesa ambiance mais nakobimisa mpe babiloko oyo ezokota na album bato bayibi yango po bodécouvrir nga na par hasard boyoki kaka cri wana nakobimisa eza internet bato mosusu batiaka ba 1 giga baza na ba wifi na bapale azozwa bacri ya bana bato tosola mamba par hasard nayembi moke nalobi moke nayembi moke nalobi moke soki ozopesanga ba 1 minute sobiki ya da générique 1 minute wana oloba wana eza déjà seben bato bakobina mpe boye tobandela ngo ata kokréera te kokréer par rapport à quoi ne baloba improvisation non soki oyebisanga na improviser nga ntango nayebi ke pesa ambiance na plateau na biso bajo lili atala baolanda badodo wech bafabien de bilto on se comprend moke nakosala yango mpo na osala yango
parce que na sala ki ba émission na ba ya ebele ba mikolo utsa ko leka ba tutu ba olanda ba émission na ngana ba net na yemba kaka souvent ba animateur ebele kutu boyaka bosala na mo ba émission ba yemba te ba oloba eza boulot oui ngana ko boya ngote mais loko moko boye nde tozo chiter il faut na yembela bango nde par hasard donc solingo yeba ki na s'inspira makasi boya na inde toi combat cage c'est toi tozara na bango to pesa makambo pour les padres pour ambition na studio faut za na makambo donc nga déjà mutu le roi Jésus de nia sa ambition ngata so yebisinga ke o créer les padres bi ke na créaka ozanga na biloko neti mama yo motoko banda yondo motoko wo wa sibidi bidi bibora sibidi bidi bibonyatara sibidi bidi bibora bragu sebene koti bango badago mama yo motoko banda yondo motoko ba ale pesanga na pesa yo pesanga na pesa mama o mwacha ndumba teka bolingo teka santima na meli biloko na longola moja mama munu nga na meli tanga wisye na kembisa mokongo ici na collier so eza création te ba créande wana teite otea babi oza ba éducateur de masse osenga mokongo na beta moja ya mo bazo boya na censure et pas venir episode de kelo est-ce que loko betio est-ce que na censure et oleka on a tout ce qui ça auto suki ça lobi singa na improviser est-ce que tala no sens na sali charabia to na yembi cria mutu to mamo nyonso na yembi na cerveau to la capacité de réflexion ya animateur a bien improviser na kenango gauche droite yebisa ngai tout yemba na par hasard awa nzamba salanga mobali na mokili azolo kuma gene zoteka mabasi bazotula yagola esali nini na iteli batu ekobwe elengi ekobwe esali sumu olati na yo bien eloko zoboma mbao ya message te nyonso ya ba message musique nyonso eza musique lebo bako obina badobe fort banini boye bakango te à l'époque na obeta ko musique ba DJ et obeta tina ba boîte par-ci par-là wana ko yaki plus pire mais le gars pena sentir na sima mkongo wa. Merci beaucoup Staramboka batba retenir ni pesa programme jour à répétition batba zela prochaine maxi single album autorozo sous chanson Royo Kayo numéro déjà numéro contact ma dédicace pour notre cabane. Ouais, merci. Na sepeli vraiment parce que l'émission c'est la toute première fois dans le Congo. Merci na tout pour soutenir Dupidi Mboka, mon Jésus de Néance, le padre. Mon konzalobika elo moko. Aming TP Belgique, boki mate. Toujours c'est la Harmonie Zoya, single 0 à très bientôt. Bon s'abonner plus na chaîne YouTube ya Mokonzi Ferregola TV. Pour vous avoir toujours na fil ya actualité na biso au point. Et puis album Nabino Yandenge kin awa première soin peso bima boroka sous ba nouvelle manière de faire danser les gens parce que naza les seuls animateurs nané au abogi en français depuis dire mboka naza par hasard ba découvrir ngai na bandenge on a PC bon par hasard mais les surprises qui arrivent c'est plus pire on est allé là ba ouragan et pindo la sko banzete ou nous kanisa ke après trop pindola yako pindola pe ozalake nzeto eza non mobesu mais pindola on a rata moto onezika donc mambo bien ça tozela topé sa chance na ba jeune au bazoya lelo parce que il faut te servir mboka o jet set et orchestre na biso ba gaulois je vous aime beaucoup donc bato bazana besoin de contacter biso 89 20 48 789 voilà. Répétition quand ouais tout répéter na inde 3 chaque mardi jeudi tout ça wana. Merci beaucoup Bachar entendu balane biso de commune Asuka merci na maman Doris les mafo monagaz pourquoi pas
staff tout ya Londres bajo lili atala bave na biso Rémi boza ebele ba na Londres ba TJ Mukinai ba Christian Mukinai calamité rendez-vous le 18 avril soirée ya babos na mama Doris le mabasi tout ya Londres na bike bozo zelanga makasi na Londres parce que ba na Londres bozo sala mobilisation au big Peggy Titan le parallèle de la presse congolaise muto vraiment ba diaspora ba yoka kasugi na lobby vraiment bopesa ngai et ya quoi. Merci beaucoup na venanga Dodo Wechi ba lobby le célèbre bruxellois babi club c'est moi qu'on arrête à Belgique aux a besoin de savourer vraiment aux a nous poser OK sur la moto quitté OK ma climatiseur na nenga nord na nenga mikili na ba norme internationale club 144 pas de Dodo Wechi ce qu'on a besoin tinda mbongo na FDA et pas Fabien de Bito asiki ba bango kuna assurance la sécurité et confiance. Tokutani Mikolozali Koya, Clairbeau la million garçon de Paris, le Baby Fest et Longiaban Amike, pourquoi pas, la régie finale, il y a Métin Team, un réalisateur cordon. Malobi, la personnalité, émission chez nous, votre émission qui vous édifie et surtout qui fait le soutien. Il y a Batoutou, Bazan a besoin d'émerger, Peba Keneli Bosso et surtout la vie artistique. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés et vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino, la personnalité TV. Bye.